na lobité et puis na critiquer mais il faut vraiment qu'on respecte rapper ba oui et memeli wana et filmer li corps wana en tout cas na évité congolais abanga ka lisusu te to ndengeni en tout cas et to pesa rapenza ba oui respect na bango et surtout famille il faut boye ba rappeler ko encadrer penza et bembe pour ba vidéo ba nini ate ko bimanga nango mais ezala raté ndenge komela wana en tout cas ezaki toko tata ye mo azala sur azaki ya kotala bu alingaki asepela te to ye ba rappeler ko buma rappeler chombo hein surtout na ndenge to batu bakotsa il faut ka to mona parce que yeyo bakotse na morgue ezaka penza kitoko te na bato nyonso basala yango surtout comme penza na morgue to ba kopesa ba oui respect konkega site bongo sitongano to umeli siko to umeli to bandaka to yoka naka kena suka nango to bala na ube to yoka pena to nika keso tika nano boy ngana nega to vanda ka boy akapoto yoka la to bala na te bongo to kanenge ni ngana na ko fele nandeni bongo siko ntango to lingana ka ya ka te po to bala na koto li pe mamute na koto li ote tata na biso sala ta geste ata libala te mais sala ta geste mo biloko yeko pesa ngana yango ubandi na babiloko mususu mobali moto bizairi ya mwasi nde tindaka mobali abala mwasi bongo singana ka ya bino bokoma kobaka bato lokwa mendenge lokwa moto aina mosomba obaki ye mondongo oya bino boyente tikanga moko na réfléchir na ebike na banda na ngate na ya corriger na banda na Caroline na sakoni yenta na sololi na bengi noko abiso na kena boyeka na sololi na banoko abiso bande kwa papa bande kwa mama tikana ko kende conflit yebisaka nga mabunga na ngai na ebisi cause de basanku sunoko papa lek na biso papa biso akufa omoni ke basaka makambo na ndenge ya komo tata bana monoko surtout pona bana asa pena mama moko atikaki bana na été même na TikTok ya Caroline Sorokoti okomona pena yeka toujours na bana na yeka toujours na bana na ezala pasi ngala lobango tout le temps ba mama musu o bazalaka akei atiki mwana na belle famille akei atikeli mobali bana na ebitela musu ba musu pezala ba juger bon papa zwa bana mais na motema oya ngai penza na ebite ngai ata na voyager nazalaka ala mususu ngai na voyageaka 12 jours ngai na lela 12 jours pona mona raté mutu oyo na lobi na ndenge te blessé batu mais mutu oyo akosimbela yo penza ba oyo yo bana koleka yo mo ezaka nzambe. Caroline, très bien habillée. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Ça va, Caro? Oui, ça va bien. Shalom aussi. Isoba na nzambe. Soki to sangani. Il faut moi bilembo izalaka. Donc shalom mes sœurs. Non, c'est bon. Shalom papa. Shalom maman. Oui, ça la choix. Ah, n'est que ça la choix. Parce que ça qui vraiment recommandation. Dans ce cas on a vision. OK. Na outi na jeune il y a 100 jours. OK. Na loba qui papa otuni na âge na ngate. Non, tout non. Ah, OK. Na loba qui année oyo et aussi la té. Il faut na bala. OK. Il faut vraiment na bala. Et na yo ko vision. Na comme na papa na mapata ba ange na voile na simanga na bi voilà mais ye te siko na kanai na inde libala nange koya na zaki concentré na simbi téléphone na moni longa papa na mibali ngalo bi oh donc mobali nanga ko uta na nzela papa yango na ye nzela na yende mobali nanga ko uta yango na ye. Merci maman. Il faut saisir l'opportunité. Il faut saisir. Basi bakufi ebele na pasi ya kubota. Vers moi na biso oto tu komona awa na nyangwe awa na lingwala auta ipe ko perdre vie. Na tala ki vidéo na emo bo ya muki ba chaki na mona déjà na tala ki na moni makoleza ya kovimba. Ba grossesse mususu ezalaka ba makoleza ya kovimba ne ba oma ekiti na makolo wana. Ils ont un cas dangereux. Il faut tout le temps rappeler que les jeunes filles balingi c'est peine thématéa. Nga copine na moi lobi nga mela na ba kisa makila na ti. Nga kenda na bota bongo. Mutu nyoso a la chance na ye. Ba kuma ko négliger ba fille ba jeune fille belle air ya zemi ba négligeaka
ba point fort et puis ba mateya o ba maman ba pesa na sepen. Sepen ezali air ya kilo na mateya oyo mwasi azwaka soki alingi abota. Basi o surtout ya bateti o bazaka boti déjà 3 bana on ngana na expérience. Surtout basi o baboti ba 2 bana, ba 4 bana, ba 5 ba 6. Ba komaka ba teti makasi. Ozui bango. Ozui basi ya ba médecin. Surtout ba mama ba médecin na oloba likambo na yebi po ngai naza entouré na basi ba docteur. Boza ba docteur te. Bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botunanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati bozoluka biso wapi boluka biso musika te bozali na numéro 35 avenue Victoire commune ya Kalamu quartier Matongede référence au Bibi Play ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088 benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088 kola lisamisu te bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo ke bokoya kotika bana baorphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na primalamu boya mobondo ekeyo. Na tongo na komi na nga na Sulis cosmétique ba mama bagam na biso eza original biso ba savon na biso ezali kaka à base ya ba produits naturels eza na ba fraise ba malala banana biso tozaka na bio oyo mingi eza pona bain intime eza pe na balinyoka nango ba savon na biso eza na balinyoka nango donc moyen ko to gratter nzoto makasi eza te yango moko ezali na linyoka nango portable eza kitoko eza à base ya aloe vera mwasi mobali olingi balivre ba savon na biso eza disponible partout omona base ya charbon na esaki bino ki eza na linyoka nango donc oza kutata na problème te mwana pa kosokola nango eza ata na interdiction moko te omoni na linyoka na yo nga na ye koto yo na ozela bino bosisa nde basavon oyo nalobaki te butalanga mbala moko nazosukola elongi nanga mbala moko nazosukola nzoto nanga savon linyoka mbala moko ezala te na Sulis cosmétique totieli bino nyonso oyo ya malonga Mama Kapache yeyo merci na bao nyonso balandaka biso boza partout dans le monde bolanda biso nzambe ya pambola bino et merci d'avoir ba publier même émission nanga Kapache TV asala sous émission na batu sous tete to sala na biso batne ba koma trop na ba parti pris na de ça comme na chaîne na télévision YouTube et tout bato ça rappelle du sous na posa ya koleka lekate contenu pe à cadre to lobi na nyonso comme na mutu na ye voilà. Merci na bino nyonso bolanda biso en passant boyebi kema puta tozala nango déjà savon na biso Sulis cosmétique et présenté biso ba savon oyo ya sika partenaire na biso ya sika bon mona ke ba savon na biso nyonso eza à base ya ba produit biso ba produit na biso eza rara na base naturelle neti oyo eza curcuma oyo eza kaka makala likala donc oyo ezosunga mpona poso nyonso oyo muta pembe bato ya mwindu boza na baimperfection na nzoto batache mapalata mikusa badémage biloko tout oyo etungisaka vraiment poso oyo ezali à base ya likala donc biso tozalaka baproduit na biso ezalaka kaka à base naturelle curcuma likala
nyonso en tout cas ezaka na naturel aloe vera eza na savon na biso bomoni na longoli yango déjà mponga mona osala yango nalakisa bino bien bomoni savon na biso oyo eza base aloe vera eza na linyuka nango mpona bana bamaman bomoni nga nde nazala na make-up na nga air nyonso elongi na nga ezalaka bien nakoma osala Sulis cosmétique savon na biso oyo eza à base ya aloe vera natie savon et puis awa linyuka nasaleli mpona kolongola maquillage na nga et surtout toza na 2 savons na biso ou 3 savons na biso eza directement na linyuka nango eza vraiment pepte oba linyuka mosusu ezala osokoli nzoto osokoli elongi ebebisi yo mais oyo te ezosoigne biso vraiment makasi oyo ezali na curcuma oyo eza pas alikala toza mpenza na savon moi ebele contacter nga ka vous contacter numéro na ocha bolobi ka totalaki savon na bino mpe mama Capache eza livré partout ozwa savon oyo et osala bien et on garde yo poso toza ya kolela boyebi toza ya kolela mes condoléances na famille nyonso ya artiste na biso mama Caroline oyo azalaki vraiment motu na nga azalaki témoin ya libala boyebi ya Malika Manya mikolo mwa to yamba vraiment Malika eza te aza vraiment na kati ya kolela tozoconsoler famille nyonso ya artiste na biso azalaki na batalent ebele. Et puis je me souviens bato ke osala lisusu théâtre mo à succès oyo bato babosana Caroline azwaki mpe na akufa alamuki akufa azongi oyo Cardozo azalaki kobimela bato théâtre wana Caroline asalaki ondire tata mwasi ondire azwaki mpenza mama mokolo ondire ye azalaki kote nayebi te so azalaki kote ya mama ya Cardozo comment mais azwaka mpenza ataki kojoue paix à ton âme. Vraiment, en tout cas, paix à son âme. Azalaki, moto alingaki batu, elle était gentille et surtout nga tangu nazwaki annonce wana ezaki na bato batalaki te Caroline otaki osala émission moko anolobela ma Capache alobela ka yo na émission wa Pasteur John mota on a sekana no kwa ma Capache asekana asala pene émission mobimba ando siteka kombo na ngai ando kubisa espoir na nga na baina oleka boete fona rendre dernier hommage to kozala wana naboyaki kozwa extrait ya baimage mosusu oyo esepelisaki na ngonga te nalobi te et puis na critiquer te mais il faut vraiment qu'on respecte mpe bawei ememeli wana efilmeli corps wana en tout cas nayebi te congolais abangaka lisusu te to ndenge nini en tout cas et topesaka mpenza bawei respect na bango et surtout famille il faut boyebaka mpena koencadre mpenza ebembe mpo bavideo banini ate kobimaka nango mais ezalaka te ndenge ekomela wana en tout cas eza kitoko te ata ye moko azalaki soki azalaki ya kotala boye alingaki asepela te toyebaka mpe kobomaka mpe tshombo surtout na ndenge bato bakotisaka motu na il faut ka tomona mpeke yeyo bakotie na morgue ezalaka mpenza kitoko te na bato nyonso basalaka yango so tokomi mpenza na morgue toyebaka kopesa bawei respect mpo sino te tokotaka kati na morgue yango kasi totalaka nde bibembe batandami soki ezalaka nango eloko te bakotisaka mpenza biso ntina kati bamorgue na baplace to batiaka tobengaka mpe bachambre froide batiroir ya malili babimiselaka biso mpenza tofilmaka parce que téléphone ekomi koabuse moi je vraiment façon wana selonga komi ozala opinion na nga boke bosala balive te selonga manière wana en tout cas ezalaki mpenza moi bien te totosaka et puis torespectaka vraiment baoyo batiki biso mpe atona vraiment ma chérie tolingaki yo mingi tu étais une bâton tozoteka babijou na yo et surtout mpona bana aza mpena mama moko atikaki bana na ye te même na TikTok ya Caroline soki okoti okomona mpena yeka toujours na bana na ye yeka toujours na bana na ye ezalaka mpasi ngai naloba yango tout le temps bamama mosusu oyo bazalaka akei atiki mwana na belle famille akei atikeli mobali bana nayebi te na mosusu bamisusu mpe ezalaka bajuge bon papa azwa bana mais na motema oyo ya ngai mpenza nayebi te ngai ata na voyage nazalaka kaka na mosusu ngai na voyageaka 12 jours ngai nalela 12 jours mpo namonaka te mutu oyo nalobi na ndenge te blesse bato me mutu oyo akosimbela yo mpenza baoyo ayo bana koleka yo moko ezaka nzambe mutu oyo akosimbela yo bana koleka yo moko
eza kaka nzambe yango balobi ke tomisala na mabe te ntango ezali mokuse mama ayebaki te ke akokende kobota ayebaki te ke jour na ye ya suka ezali na hôpital wana akotikala na hôpital wana yango bahôpitaux mosusu vraiment en tout cas te fo bakanga na ndenge ya mabe te nakokonseye bamama liwa eza mpona motu nyonso mais boyebaka place nini oyo ya kotya lokolo et surtout na cas ya kobota na accouchement biso basi tokomi na négligence ya makasi et puis bopito ebele ya minene cher basi bakufi ebele na pasi ya kobota vers même mwana biso oyo toti komona awa na nyangwe awa na lingwala aotaki mpe koperdre vie natalaki video na ye moko boye ya mokie batiaki namona ye deja natalaki namoni makolo eza ya kovimba bagrossesse mosusu oyo ezalaka bamakolo ezalaka ya kovimba nde baoma ekiti na makolo wana ezalaka dangereux il faut totalaka pene mpe bajeune fille balingi sepene te mateya nga copine nanga moko alobi e nga namelaka nanga bakisa makila wana te nga akenda nanga obota bongo moto nyonso ana chance na ye bato bakoma konéglige bafille bajeune fille ebele aire ya zemi banégligeaka bapoint fort et puis bamateya oyo bamama bapesaka na sepene sepene ezali aire ya kilo na mateya oyo mwasi azwaka soki alingi abota basi oyo surtout ya bateti oyo bazalaka boti déjà 3 bana oyo nga na expérience surtout basi oyo baboti ba 2 bana ba 4 bana ba 5 ba 6 bakomaka bateti makasi ozwi bango ozwi basi ya bamédecin surtout bamama bamédecin naoloba likambo nayebi mpo ngai naza entouré na basi ya badokta boza badokter te basi ya bamédecin bakamarade ya bamédecin boza bamédecin te bino moko bokomaka na kiteti oyo ebike na obengaka docteur aosalelanga akoexplike nga ndenge naomela kisi yango nga na obengaka dokta nga mobali na ngai ayebi te nga nabotaka bamama bokomana koexplike bakamarade na bino ndenge nini makambo ya kobota ezalaka loko oza mwasi ya docteur yo mpo okomi dokta ya bakamarade na yo ya basi so bazwi bazemi oyo banda koexplike nga kobota nde nabetaka junior yayeba nini ndenge nini yo yayesala ndenge nini nga bakisala kutu namelaka na nga te nga basepena na nakendaka na nga te nga kutu mobali na nga komela mama na kala ntango bamama biso babota biso ezalaka ata papa ya ndako akoyeba te ke mama ke maternité ndeti ngai mama explika nga bi nonoke na boti apo nabengi papa ya bino ane kukokamwa anoba yo mwasi andoki te okendaka kobota yo moko abi oui parce que mobali akoza ndoki te mais akoki mpe obeta lisolo na plaisir wana na agitation na émotion camarade mpe akoki ozala ndoki te mais na agitation sinza abenge nga te ake kobota te bokomisa kobota lokwa bapaka aner na ya demiap na kala to anomona to anoyeba te aner eza nini demiap eza mais lelo ekoma ve na nga wana te nta aner ya yakeba ve na nga wana te mpaka demiap nde kobota mpe koma ya boti abotaki na kimbondo te na nini hôpital moko eza na nsima nga koso na ye nango hôpital namoni jeune surtout bajeune stagiaire bajeune naningaka na nga vraiment te nasepela na nga bapapa mikolo bamama ye mwana na bangalima bapapa naboyi te parce que turo mpe nga mpe komela nga naza témoin vivante ya deuxième kobota na nga accouchement na nga ebetanga mpenza soki infection soki nini yango wana bakisi mosusu nazwaka bien te me na hôpital ka ya monene ekomaka basimba batala échographie libumu na lamukaka te kobota eza entre la vie et la mort nayebi ke émission oyo bamama mosusu oza na zemile mosusu ya 2 mois ya 3 mois landa pena émission oyo kobota eza okota na monde mosusu eza kobota na kolongola
eza na risque moko kapashi pena oyo yebisa biso kolongola wi bolongolaka po ata mwasi aza na kati ya libala ezapela bagrossesse mosusu toyebaka eza indésirable paka boyi mpo bampaka makasi ya koboya ata na libala baza na kokomplike bamama te sikoyo te wana fo boza makasi omona pena mama na mokoloto mais papa yebisi te ya turo mpenza tu dois enlever aolandela mpe ese okendaki pa docteur toyebi baje wana eza risque yango omonaka mwasi oyo aboti na mobali soki alakeli ye mabe mpo misu baza batete mama nanga mpo alakelanga mabe yaya ezaka procédure so alobeli yo surtout baoyo balongola mpo basi balongolela bino bilamba na butu balaki so osali mwasi mabe vandaka place basi baze lobaka elo mo aoyoka mosuku na nga kuna be ntango 3 heures omona yaya nga 23 heures te beta yango 3 heures mosuku na nga minuit ka so etani nakomolakela paka bosala très attention so mwasi alakeli yo ezwa yo parce que ezalaka procédure ya kosakana te kobota oyo kaka tobotaka oyo okopanza sango pourquoi tokondanaka te bato osi bakei mais il faut garder des vidéos nga azala na zemi même pasteur John même bato bazali na nga bayebi te pasteur Ganga tosalaka bemission nalataka nzambala pasteur ayebaki na zemi na kati ya mutuka 9 mois pardon 8 mois non ofandi na mutuka na okoka te na obouge bolekisaka liboso mais nini yango bomaka nabi pasteur omonanga te onamona nini nabi mena na zemi monene pasteur Ganga bien na ndenge oyaka kapasi yo koboma mutu félicitations donc ndenge oyaka osala nabi oui mais proche nanga le plus proche makambo ezalaka ebele ekoza mpe famille ya mobali oyo yobali baza na baréclamation na bango ata so balingi yo te baoyebi so boye te baolande yo na ndenge ya molili obali oui diable amultipliaka su mabe yango nga so nazwi kaka zemi na bandi priere nzambe esi ayebanga kobanga abandi baange balobaka ata oyo abandi obanga nayokaka banzembo ya nzambe nasambelaka kaka na voici l'homme babuki bikeko minuit 5 heures nakomaka intercesseuse nazalaka pembeni ya mama ya biso mateya nazongaka mpenza mwana bebe kobota eza terrible nga nazwaka likama mpo kaka tobetaka te petite na nga mpe manyango azwa mpe mwa ndika na ye yango nga naloba ata bababy shower oyo soki baby shower baloba babiso bana na biso bazanga baby shower eza na makambo ntango ozosala yango otie libumu libanda yaya bampaka badela mpe bakomona bango na facilité baye oluka opaka dela akotika na Facebook azwi kaka libumu na oyo ya baby shower akomi otravaille yango bon nalobi te paka na nga dela bokelanda dela bokatele place mais batan soloka bakoma nango il faut protéger les enfants il faut pour mona kaka mwana azalaka na puissance mosusu tiaka mwana na Facebook na yo so yo momi publiaka mikolo na kopiblie te tiata photo omona nde babone babakisama bavie bakisama mpona mambo ya bana bamama légèreté totika kofinga na totika tant toloba mokili ekomi na suka mokili ekoma na suka ya mutu soki fin akati bomoi na ye bomoni siko malamu ekomi koloba tozalaka na date d'expiration ezalaka ezali mokolo na ye tokita tomata ekomamaki mais diable mpe azalaka wana mpona koorode yango faut beaucoup prier totaki video moko boye ya zemi ntango Caroline azopotana na ze alatema mutu wakota ezalaka bien te mutu soki oke kobota alatela mba noir bosala ye mabe
On est dans un caraba, mais la main noire n'a rien à voir. Mais prière, on dit. Tu le peut-être que tu as filmé, tu le peut-être live, tu vas live déjà à partir de Kata Yaya. Pour nous, Azaki na live avant-hier, Azaki na. Personne n'a mangé, peut-être au kaka bon ouais. À 2 jours passés, Azaki na live. Maman, et que ça là est l'autre côté sur va nanda ku. 5 mois, 6 mois. Réseaux sociaux ils ont retardé. Attends, on y a malanga batute bo, on a un pasteur John 100 vies, 200 000 vies. Mouto abandaki avant biso, lelo so talipe ah Jérémy Chaban aleki biso na ba vue. Ezalaka nzambe kokisaka atana yo point barre. Onga na retard ende jojo to isanga yaka sa za retard par rapport à yemoko. Ezalaka na retard te. Mokili ezalaka na retard te. Nzamba yebi jour ya moko na moko. Et puis il y a bon ça maram nai ngana na olula bana non mona ka ngana 30 ans au pina na moi na te pas souci à moi na ya na ba 25 comme matin na ba 20 o kita izarate so ko bi na ba 25 comme mata okumo talaka mo bébé mo ya muninga mo songolo pakala okumo doda mo ba bébé mo bo chaka maboka lokuta oso chama matama mo ya lokuta likola mo na mo bo edoda wa pakasiki. Mais lelo siko na koma na bango mibale donc tanza otala pe to do koliko oui ako ça fait 10 ans otali pe parce que comment bebo zaka ka bebo kala minto otobota 3 ans oloba ko leka ko tu na yaya malobe to na munoko do retard ezati non sambela nzambe moi si onyoso abali moi si onyoso na besoin mwana nzamba pesa mwana. Moi sonyo so na zemi abanga te nzamba longola basi nyo so zemi ko banga ngai pe na zemi longola ko banga talela nzambe tokozwa na ba programme ya ndeko na biso Caro notre chérie moi si moka sekaka na yoka na bezte asala matière te. Bino bo moni bato bazaka sans matière botala nde baleli ata to koloba ke fallait pas ba caméra ko tati wana mais a méritaki tala ndenge bato balandi kale batiki nyonso na minutes alandi soki ezalaki bato misusu tomona pe bato misusu bakufa basina est-ce que kale batele babongo pena esoso nayebi na ngate mais aye na moni pena ke tout le monde batelemi. Bato nyonso batelemi et là qui ça bon la bonté du cœur yaba lubaka nyonso osala et kolanda mukolo na ya suka de bolamu na yo so sala bolamu et bandi ko se manifester so pour ça de mabe wana pe comme oluba yango biso bata mabe totala bon na miso photo yebi ke filmo de totala film bata mabe de totala. Il y a un moment où vous allez dans le monde, répondez-vous. Biso peut ça la mabe. Yo pour nous ça, fio que ça va mon centre. Tu vas à l'occasion de rien. Quand Caroline le les arbres nous sous ça nga kande. Boina à l'occasion de rien. Ce que boya pour les là. Bato ba ina alinga ayini mutu ye mokote alingi basangana. Pour na monde eza mutu ayinyo alingi ce ko ba fan ne pe basangana ba ina yo. Sans cause bato yo ninga capable chanter na mona kika bon na sepelane te ba ebisanga za hypocrite nga pe sans ko vérifier bali sumu moya ko lokota penza lokwa zo lokota pomme d'Adam Ève na ninga kete poani na ngana sombela mba nenga pardon aboya ko kakula aina kapashu peut-être jour au ben ana kakula na ana gambila to na zandu ko moto na so mana maputo ba aboya na kakula oye et tout an isko na imer nanga ya walwaka to comprendre na baninga na biso on nzamba pesa soka eloko moko aimons-nous les uns les autres linga moninga na ondengo mili pasi biso to linga ka mutu so azati azala ki est to sombela ki ba bijou
topesaka ya tambote même na bato baketike wana natangi na bakombo te na lobi nanga te bino bowa swingdeni boya sala nga ba live est-ce que bato nyonso balingaka ye po bolingo na bino ezalaka na aire ya kuta we boyebele boyaka lokola bandeko na biso ta Caroline alingaka nga asalelanga toute une émission oyo alingaka Kapashula amanifeste yango ezala te ke mokolo oyo Kapashula ozala te boye na baneti ya noir na banoir boye kokosa te na olamuka na oloba mpe natenga azalaka na rythme makambo nazalaka na siki na jojo nalamuki natangi na liste bolonga na bawana baye te apres nazongi biso tokonfesaka nous mourrons pas faut totatola monene ya nzambe discrétion fo ezalaka na nyonso oyo tozosala surtout na vandeli bamama bolandelaka se peine baconseil ya ntango ya zemi basi ya badokter oyo bakoma bango badokta bakotalanga a bakoseka basi ya badokter bakoma na teti moko tellement mobile né un médecin donc elle se prend pour donc bango baleka na mibali na bango bango bakotuba na tonga bango bakoma contrôler opesi kisio habité ils en effet fait moi mon mari m'a dit basi ya badokter basi ya badokter bacamarade ya basi ya badokter na bacamarade ya badokter j'ai mon ami il est médecin hein? Ya soki hôpital oyo aconsulte yo nde fo tia litoyi so balobi césarienne eboma te basebele kuna poto ekoma yango ka césarienne motu akomi o biso na poto mwasi ake kokufa mpona kobota ezala sute ya oza lokuta loba nde ezalaka ebele te kuna ndoki aza te kota na tiktok omona ndenge nini basi ata na poto baokini. C'est la sorcellerie. Il y a des erreurs médicales. Et ça partout dans le monde entier. Ça, na kinte. Na kinte comme il connaît à ma paix. Il faut ministre de la santé, batala, basala, ba recouvrement, ba hôpital, ba yeba, hôpital nyoko ba no bota, hôpital. Po nyose comment bota. Ata ya coin. Clinique na mo ya coin bo ya coin na biso wana na tout nemo. Oh to bota kitoko ma capage. Na bi ba centre so ba cheka mwa mbeto na ba sela ba mwa mbeto mo ba sela opération so ka eza na kolongola ka wana na kobotsa ka wana place opesa bomo kana même mbeto wana place pe opesa kufa kana même mbeto mais finalement en tout cas oyo aza na mateo ya koyoka ayoka babiso mpe tozalaka ngai nazalaka très éveillé na boti naoyokaka limpasi nakoka kolamuka te nakoka kobouge te na binzambe qu'est-ce qui ne va pas mais ngai mpe na mosusu nakenda après mais tellement nazalaka ovi nazongo hôpital na bi te botalanga naoka limpasi naoka bien te naokoka même pas kolamuka même donc moto asunga nga médecin mosusu kutu oyo abotisanga te po même échographie emonaka te ya bopesa ye na baantibiotique mama kapashe azwa na baantibiotique heureusement mpe bafane bamama na nga nazwaka chance ka bo abi te mama kapashe azwa baantibiotique ka babalandelinga baantibiotique ka ba naoka bien ti lelo baantibiotique na prière po antibiotique ebikisi te eza nzambe réflexion na prière soko boto zoka pasi oboto zoka bien te oza na ba problème zonga na hôpital lobela mama na bino to mukolo moko aza pembeni na yo to mutu moko yebi surtout na mboka étranger solo la na mutu ya kozwanga na zoka be mwana réaction bébé loba zonga na hôpital loba boza réveiller même dans l'hôpital mutu azo surveiller malade oyo azo surveiller moi sa boti boza la réveiller pona ba médecin mo ba koma na sorcellerie bo plutôt pe e koma na kosenga bato makambo koma ebele
nzambe apambola moto nyonso alandi émission oyo apambola président Caleb na bandi na mona ipe apesaki moi message na ye nayebi te soki ekokota na mato ya bato olobelaki to ekobima kaka en tout cas comme un père osali travail na yo opesi message nzambe apambola en tout cas apambola Sinark mobimba bozala pena même morale ezala te bimaki oyo asalaka boye te toza na besoin nango te bokunda artiste na bino bien ezala azalaki ezala azali lisusu te epuis bao batikali bolanda tozala na bobangi parce que mokili oyo eza ya nzambe nzambe apambola moto nyonso alandi émission oyo tokutani prochainement na émission ya sika epuis tokoyeba ndenge nini programme ekolandama en tout cas napesi bino mbote Malika Mania nzamba azala na yo en tout cas pas azalaki témoin ya libala na yo na papa Jimo bozala vraiment motema ya kokita nzambe vraiment a assister bato nyonso oyo bayebaki Caroline Kapage télévision manière na biso pe ya ko rendre dernier hommage biso ata toyebi yo te awa tolekisaka dei te po toyebi te ezora mutu kaka ezora nzete te bye à la prochaine au revoir. Kapage TV. Kapage TV.